Voilà, merci. Eza José un l'homme simple. Le sako. Bandeko, nagolobe la bino ya fali. Fali bapimele, il faut abeta concert lelo na Katia State au na Dallas, na Texas. Bon, to éviter nini yango esali ki ba pese ba visa te. De to éviter. Mais makambo eza ebele ba raison ye mon fali ayebi na ambassadeur. Mais toki na Paris na Bataclan to moni ndeko na biso Redi Amis azongisi bato. Donc omoni na tchela bino na ba vidéo na osala commentaire sima na ngana sala commentaire na sima ya makambo nyonso. Redi Amis live na Bataclan toyoka.
Oui, bandeko, Redi Amis azongisi bato nakati yaba conseil. Bandeko, namoni Redi Amis bato apari ya kala wana. O ya kala wana. Vraiment pas j'ai ba musique ya mbulo ya turu ngai penza banzemo na ibango ta bolimbisa ngata musubo lobaki o boy mais banzembo yango e pa ba Redi Amis banzembo yango e pa Redi Amis donc ozo sentir mutu nyonso na salle azoyimba nzembo ya Redi Amis pe na conseil uta awanga na yana mokili azo bomengo atankale apesi jeune nyonso courage libala bandeko soki otondi te komeka mosapi na mozindo te de Redi Amis azopesa bato conseil de ntango nazotala conseil wana nazomona mutu nyonso azali wana azokomipesa azokoloba donc aza wana azoyemba azokanisa de banzembo ya Redi Amis eza bato bazokanisa ta mosusu o bana poto ngai kutu ta mosusu na yebanga te na kokoma poto mais na bande komona Redi Amis banzembo bomengo atankala abunela okoma lokola ba de ozo sentir que bato nyonso bamipesi banzembo oyemba nde bango ba Redi Amis bato akopesaka batrofe bango ye nzembo ezopesa bato a dehors o biso toyoka lisusu ya bakretien Yesu Masiya me mutu azopesa éthique azoko édike na nzembo bunda okoma pe lokola bango c'est grave natali na sali mutu nyonso me se retrouver bandeko bolanda ba Redi Amis oyo baza mutu ya na Congo po perdre bango te de aza na répertoire moko oya kozongisa bato
balobi soki nano koki te kozwa mosapi te omeka ngo na mozindo po oyebi soki komeka mosapi na mozindo te elakisi nini de soki odindisi boye oyeba te ke esuki wapi voilà ata bino moko bosabone bolike bopartage mpona kaka Redi Amis na babomengo na libala tala kaka azongisi bana Paris ndenge bazalaka liboso botika malamu ezali ka José Yungulome simple analyse moke. Bye bye. Vous abonnez pour partager, vous likez, vous en ça va, j'aime. Merci beaucoup. Bye bye.